Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Check Check TV avec Darling Love, la canon, hein, la canon abinoye vraiment beau préféré à Kaba, mbote partout place vos amis. On a profité encore n'a pas ça mbote na mon boss, mon patron, papa si vous mutombo boss ça pembe à roi boss n'a sauté, mbote na papa respect ou mais là pourquoi pas na Freddy Chibango à Jetrad, patron des patrons na Freddy Loufoulou abou consolateur de cœur brisé na France, bambote na yo na bébé ya banfou na Lausanne, bambote na yo vraiment place aux amis. Kaka neto mesana ko Sabino na kati ya Congo Check Check TV ndeko na biso moko mobali poto lobaki na lobaka kaka que soko za na sujet na yo ozo mona que zo déranger oza besoin to aider yo na ba conseil neto mesana ko sala na kati ya Congo Check Check TV émission numéro na biso eza na sewana benga vraiment ou comment testo to ko aider yo vraiment ndeko na biso à partir ya Londres abengi nga alobi Darling Love mekano un peu ko solo la sujet oyo na bandeko nanga na plateau et si je n'avais pas le tozo le bela sur pasteur oh lelo mingi ba comment obenga ba père spirituel ce que père spirituel rôle naie ezali que a s'imposer na vie ya mutu nga Darling so na ngina sala boyo soki pasteur na nga boy o ezaki eza na vie privée na nga eloko no sava na sala faux pasteur a andima vraiment ndeko na biso mobali alobi boye balinga yaki na mwasi na na Facebook bino mo j'espère boye bino monde aussi évoluer balingi mwasi na na Facebook kolinga ba solo tellement pas linga qui est vraiment na bolingo ya solo pour Facebook en vraiment et ko aider ba fille belé pe longoli célibat vraiment et longoli vraiment belé pour aider biso ba o bani yango etali bango vraiment. Allez, azui moi si wana atindi na famille na ya bi faut kutana maman nango kutana bandeko nanga ndeke moi si peut tellement alinga ki peut mobali na ye alingi allez akepe na famille wana bakutani babanda pe déjà ko so la famille wana yebi famille wana pe bazara pe na ya na bango pas komi na famille ya moi si wana to ba deux familles déjà esi yeba na avant que ndeko a uta poto aya ndenge zala kaka mwana moi si wana zaki na père spirituel na ye akepa beteli père spirituel na ye li solo oh non na sur mobile mo na Facebook de ana kindeki kuna ba famille na biso déjà si ba monani boye père spirituel soka sepela kite ba pasteur soka sepela kite yo qui attend que pasteur tant ou mwana na yo aye bongo aye papa na yo ya molimo ezake nini yo faut conseiller ye que zela na otokota ba prière na o nga na yebeli selon nga ne na olobela kutokota ba prière bongo comme ça na kopesa réponse na minute wana pasteur na lobi na na biso ke mobali wana za mobali no ya vie mais entre temps boy ti asala ke bakutana deux familles bakutana ndeko na biso mwasi azaki na vie ya pasi azo se retrouver mbala tchele mutuka na mai aza bien avivaka bien to ba paso azalaki na pasteur abosani ke sœur abandeko yana pasteur sambelanga na za posana zo mobali vi na ngeke ne liboso pasteur abosani nyonso wana ayebisi ndeko mwasi nana ayebiso ke mobali wana za mobali no ya vie yo déjà subo mona na mobali wana pasteur a tenu dessus bon mon mbala moi si on habite monde essaie évoluer to solo na ba imoto mona kabie côté milimo ba côté sur yango na nzoto na za posa kabona na mo mbali wana na kabona na mo mbali wana ndeko moi na kabona na mo mbali wana ndenge nini mobali o vraiment aider ngai ayedenga na bandeki na zaki na vie moko boye asombelinga mutu ka chenga les mobali o ngana na monite ba pasteur babilo kuta mibalo bozolinga ba Facebook mobali wana za muta kufa talo pasteur mobimba bengi nanu mobali ya batu mwana mbala batu za na Londres bengi ka za muta kufa à côté gente à côté prière te et loko moko te yo pasteur ba yo bete lo li solo mbala moko yo o sambeli na te loko moko te mo kaka na minute wana olobike nana yebiso kaza mobali no yevi yango nazanga moko te na plateau nazala bandeko nanga metiti masoko ki ko fongola balanti. Merci beaucoup Metitima. Nazala bandeko nanga na plateau, j'espère vous omona. Bonjour. Bonjour Darling Love la canonne. Merci beaucoup Clarisse Plasma la sexy. Bonjour. Bonjour Darling Love. Maman Namsoso s'est présenté parce que Zamba Diboso intervenir dans l'émission na Congo Check Check. Kombo nani? Kombo nanga chez la Kupula.
Okay, merci beaucoup chez la Kupula. Nazo répéter encore sujet nabiso ya lelo. Sujet nabiso ya lelo moi la moi bengenga depuis Londres. Alobi boye alingaki moi ya mwasi moko boye na Facebook. Moi la mwasi wana alingaki na Facebook. Moi la mwasi wana aza na pasteur na ye. Oh lelo e koma mutu nyonso so na pasteur ne komi wana nde père spirituel na ngai. Ndenge koma lelo oyo moi la mobali aligné vraiment moi si na bolingo ya solo aligné vraiment sali ki abi yo to suka boete fo keneti na famille na mwana moi saketi na famille famille ya mwana mbali un peu baluki ba yeba famille ya mwana mwasi ba yeba ni moi sona za vraiment na vie moi pas si mobali a aider mobali on a na monité asombeli mutuka en tout cas ba comme vraiment ko vivre bien ndenge za kati abi fona bete la pasteur nanga père spirituel nanga lisolo aye pas père spirituel na attendez les comme non tala kaka ande to kota ba réseaux sociaux na lingi mobali moko boy na Facebook et tala mobali ngwa linga balanga déjà deux familles yebani pasteur wana kaka na minute wana ebise nani ayebiso ke mobali wana za mobali na ya vie yo so monaye mo sabité pasteur ndenge makambo évolua to solo kana ba appel vidéo nde to mona na kana ba appel vidéo bien place yango wana penake azoke ko chayo na azomema ona kufa po moi mbali wana za muta kufa moi mobali tango azobisanga ba darling love na passe na mutema yo to so no yo kinga ke na muta boma mais pasteur wana benginga ke naza mutu ya kokufa na minutes oyo mwana mwasi tene mutu ayebisi mobali leki ya mwasi aoki mutema pasa bi vi otozalaki nango lelo oyo nzamba sungi poto to kenda église muta sengaka eloko nzamba linga salela pasteur ana bosani ke sœur wana bande ko yake nzambe naza posa pesa nga mobali nazo mobali moko bien edenga na paso nga nazo pasteur abosani nyonso wana abosani ke nzamba sala makamu na ndenge na leki ya mwasi oki mutema pasi nda bengi tonton na biso abi ndenge za boye soko moni po mwasa changer caractère ayokeli père spirituel alingi suko benga na mwa mbali wana te akomi ko éviter mwa mbali wana soka bengi ye ekomi ke mwa passer mama na bango mama bonga lobi ke azate kaka bongo leki ya mwasi oki mutema pasi abi comment biso donner na pasi mwa mobali vraiment aider biso za mwa mbali wasimba ni ya na loboko amone ata komona te na misu. Mais pourquoi il y a koki sa caractère yabo na ibité la plasma attend que moi si par là au koki koloba nini yango moni darling yango moni nga ba gablo la bino bokendara ne en tout cas bato bozana l'église so botap so besquise ngai vraiment na ibité nga église pona nga église eza motema moto pende na zaboye nzamba ebinga na kombo nanga ata na muta masumu ata na persil na tatouage na ta bilamba mikuse ndenge yo muto otala ngo lo balanda kuno wana po na bato lo bakolinga ngate motala ba émission nga makasi na lo baboy na bandino na mwana mwasi omoni bino bato musuna mokibo tanga mate po bonga est-ce que ebi ke nzamba akotia peke mutu moko boya ko sa nepe magicien za muta franc-maçonnerie aokorane ko lia ote me apambola yo opambola ma olongwa na pauvreté yo moko zolo ba bien que mobali bokutani na réseaux sociaux yo bi basi mabala combien oyo salami pe ya bien pe lelo pe e apporter pe mama longa mais bakutani na réseaux sociaux bato to kutana na ba réseaux sociaux tam mususu kutu aozo na importance ko le kana famille no akenda poto kala ako sele mama longa te ngala zo ba carton utaka ba Allemagne zo utaba wapi o sala ko sentir que mutasai le carton. Moi, je suis Victoria Tang à la classe, à côté maternelle, à mon papa est biologique à Bota été. Oye, Sangani. Que j'y peux pas dans un doc. Alinga lia Victoria, on va vous télé minerval pour préparer, bien pour tant comme la licence pour aller à Fandako pasteur. Bonne bouzo babou. Et on a ça, on va bien on prophétie na binonako, on a la tante darling. Yo kablo salité wana. Église ya mutema mutu. Pasteur on a la famille na on ne sait jamais ce qui t'a sous les qui n'est moi ça c'est longi mo gougou. Abala te a telengana na vie alinga so mobile na betele chita sima to monango moi sina mobile balokoti mbongo balokoti chenette ba ina ona ndako chenette ba ndo sanza mbongo ba memi mbongo ba kena pa pasteur butu moi yena moi sina ba sundola ndako basimde ba kimi na se ba saki mbongo ongu masanza ki pasteur bo pasteur no isa wapi
yo ebisi ser ke mbongo na nguma sanzi yango eza mbongo kindoki babiloko ba pasteur baleka partout dans la télé ou bien wapi buzoba nga benga ba bata buzoba ta télé réalité. Comment yo za na famille yo za na pauvreté bo na pasi mubali moko be basi ba na poto ebele ya bien hein basi ya bien pedo ça dit que moni moi so bien de longues jambes. Au sens que oui, alors Lukani na moi ça qui chasse au ngana autoye to la moi qui chasse moi mbala ta se permettre à comme un niveau de lo mutuka. Autant son papa na bota ko somba mutuka tata vewe atanga kala asomba ngoti. Et baba mondela balusi en commission coccinelle tata bino kufi asomba ngoti. Akufi a mon état fri d'ici da pamboto. Yo moi na mobala sunyo pe ngo ke poto nini Londres. Lokola bino bakoma baraka bato basa na Londres bakana kisi kasi bato be bana Congo bana kisi. Bato be basa na mboka pe kuna baba Congo bana kisi. Soki ya solo yo sambelaka comment nzamba ko linga ke atinda lilala ya kopola to atinda likama mabe ekomela zana confesse nzamba sambelaka pasteur aza mutu lokola yo père spirituel anini yo mo ko alobi ka za père spirituel na ye lelo bandeti na bande ko biso nenga to sambela bo Clarisse Plasma bande ko bakoma loba to ko tambola ainsi dit l'Éternel na église na bango tanga boya ka bango mabe na boya ka mabe parce que bango non ba ko ti trouble na mboko lelo so mboka biso eta ba eza pour la pasteur pasteur ni tant dans pasteur église de réveil. Vous faites la honte. Il y a communauté congolaise. Ils ont un poto et ça na Kinshasa. Pasteur on est bateau mais passe. Pasteur wana c'est que yemo za na calcul la serre wana. À part maman pasteur, azaka na posa ta mususu. Fille wana pas comment katula soif na ye. Yango wana lingite mwana batu azwa libana na Londres kende. Mwana mobile na azamu takufa. Ndenge ye pasteur alobi na ndenga ba professeur banga salité ba pesa resanga mutu na makolo. Ale fufu na yemo c'est la mbele na makaya buna teku et puis si elle vimbisi libumu, thématique na ba moustache pour faire on mon effet dans pasteur bazala moi libumu moi ba moustache bo bango ne ba kabilobele bele akati ko moi kove zongala allez c'est dit mais dans satire qui était en là sanga kirda faire money mobala ça mutakufa donc aza mutakufa na ba famille oh moi c'est darling ça ngata pasteur au sentir ngalelo Azia aza mutakufa to boite aza mutakufa c'est bon na ndenge yo monene ba professionnel salité ya nzala. Ainsi dit l'Éternel. Bango. Na ebite nzambe po kanda na esila. Mo nzambe tanga za na kanda na ebela nenga tanga bana obisa ba ours lié batu. Nde ba pasteur surtout ba pasteur ba na mboko ya Congo oyo. Ne belé penza. A église on a tongi na mbongo escroquerie. Un bon matin ou bien un bon soir bo église on a peine bukani c'est quoi ina cette fondation ya pamba. Nde boye ba kanda nzambe. Mwana batazu mubali na yeyo ke lo banene ki aza mutu akufa. C'est quoi yaza mutu mubali na aza mutu akufa. Bosko ba famille oya ke kuta na bango. J'espère que mona na ba cousin na ba cousine. Na ba cousine na ba za moko msa longo na cimetière ya Mbetseke. Moko msa longo na cimetière ya Kintuka logasi ba komisa ngo ya bandaku moko msa longo na necropole mususu longo na Mingadi 1 Mingadi 2 mususu Kimbuta sali le paradis côté revoir ba Congo ba cimetière no sangisi logoti bango la tie bango la bimiseli bango na bandaku pasteur boni buzoba boyeko botika buzoba ngako to ba biloko ngati ti bango ba pasteur ba lobi na lingango pembe na ngati na lingango pembe na ngati plasma na kati ote tango zo ateke ndeko na biso ya mwasi mendeko na biso mwasi asaleli oyo père spirituel na ya lobi na moi te passe oyo zo loba ke zo condamné parce que père spirituel na ye po alandele la kaye aboyi na ya lobi ke mwana mobali wana azama beto baza mobali ya vie na ete azama mobali ya vie nete kala nyonso sera na vana na église na ye darling to sala batusi mabala boni oyo pasteur ana célébrer wana ser wana salaka wana na kwena yana lelaka kanzambe pesa nga mobali tamsu yozo luka mobali ya Congo mobali na Congo mobali no tamsu sa na Congo te kokuta na réseaux sociaux lingo bateke baton so sa bandoki te avant réseaux sociaux existé bandoki ba existé déjà ba bata franc-maçonnerie ba exista tobonwa ba magicien ba exista et ça que réseaux sociaux peut-être tam c'est ko sala ke po batu ba makambo zo le kana monde peut-être boy mais linga ba te réseaux sociaux ça mabenga so na si mbali na ngato kuta na réseaux sociaux toko solo na appel vidéo oye pasteur na zo boya appel vidéo ça na réseau na relation ni na makambo ya zo bakeo et ça ce qui milimo to ba akoti ça qui milimo mabe na appel na ndenge ni mama mutu na Londres 8000 km ça
Aboni muzoba boyeko. Mais appelle vidéo ça déjà photo ya mutu. Yo quand tu boyo sona mutu appelle vidéo, à côté na Facebook na yo. Facebook va protéger la photo te. Ata ko to lobi que na protéger photo na mutu ko zongo te. Il suffit ko taka na mir na yo côté na album photo na yo. Ako même ngo ka panga na ndeza na album photo wana ala kisi yango. Capture d'écran. Ah, ça li capture d'écran. O kangi nani. Yeb sanga darling. Donc ça va beaucoup plasma na rozongelo après na yena chez la kupula oyoki ne Clarisse Plasma à lobby pour na sujet na biso ya lelo biso to comme ba père spirituel na ebito par là soki yokoki koloba nini na sekina mukie pe la sengi nzamba limbisa ndeko na ngamoni lelo la monde nga za chrétien na boyo lo bongo te na za chrétien na sambela na église de réveil pe na profiter na pesi mbote na pasteur na nga Crispin Ngoi na mwasi na ye Mireille Makangu na za chrétien moni ba pasteur premièrement, il faut distinguer les vrais et les faux. Ça peut professeur le côté bazar. Mais sœur on a une église, il y a pasteur on a bané combien. Assez bané combien. Pasteur on a un intérêt ni que nous ça sert que mobile on a ozo tapoto on a zo bala on a zo mobile. Tout le monde a un gros bembele bele ba Facebook. Aza musala nzambe. Aza homme spirituel harmonie et c'est bien que c'est libala wana zo mbali musako banda darilon abadia bandina yo dépense sur na Facebook pour ça nini alempa esprit na alempa molimo na pour ça ni olinga e akosona boya ya balio ala memio na poto kuna kasa ki fait okufia le olobani famille ba bani pasteur Zaki na raison faut que to ça na biso pasteur a moi déjà aza homme spirituel à prévenir yo déjà que libala wana ozo kende ça libala na yote donc ke olobana pasteur que pasteur aza lokutana nini okende finga pasteur aza lokutana intérêt ni pasteur okende kokosa yo ka ke biso ke libala za yote pasteur ala moni donc de monsieur biso ebe ba komo akufa neti ngai ngaso linga na Facebook linga na Facebook o bala no linga na ngati lo ti lobi no linga tinga libala Facebook no bala ti na bino linga na ngoti fona tu no basala ndeto pasa amoni ke lipamboli ya ka presete lipamboli ya ka malebe pasa ta muso moni ke lipamboli wana eza ya mwana mwasi na taboyi mwana mwasi atake ndiko kufa a prevenir déjà eza maloba ya nzambe aza homme spirituel il faut to na maloba o basala nzambe baloba to tika ko sala contre basala nzambe aza musala nzambe c'est un pasteur a ko na intérêt ko sa mwana mwasi na po a gagner nini ndelo ngazo c'est que ça makamba solo za musala nzambe ngaza contre ba dozo ba ke pasteur wana zo kosa boy pasteur zo kosa te pasteur na zo ba makamba solo les amakamba solo eza vérité si awana place za ndeko mwasi soko olanda nga soki pe ndeko mbali kututé na za tina ndeko mbali te na ibi te ndeko mwasi onenga zo kotela aza papa na ya molimo obandi na ekala soki de bo mwana po na zo biso makambo zo kwa na ngote yo kanzo ko ketete malikolo talibo nzamba kité si voix na ya lobike ndeko mwasi nzamba lobela kabiso à travers basali na ye yo ka o musala la lobi na yo eza libala na yo te mama oya yo ekoya soki utambanda eza ka se libala po eza yo ndeko darling no fu utaka poto chez la couple na kati ote lelo to komi komona ba pasteur ba komi ko causer ba problème ebele vraiment na ba famille pe na ba couple oyebi ba prophétie oyo mingi oyo ka pasteur mususu abi mwana oyo vandi na e azandoki e azabo ebengane na ndoka même ba pasteur wana zo ba tango zo kotela ba pasteur yo ba lobi prophétie nyonso za ya Rolanda te est-ce que moi si wana depuis mon bala banda rotindele mbo est-ce que déjà ça l'hôtel mo boya mabe est-ce que ka faut ka lota inde ko nga darling no faut ka lota ete omoni eloko zo sala mabe eloko zo sala mabe ndeko mombala lobi pasteur wana lobi a préciser bien bi pasteur wana a continue ni prière ni nini ndenge leka moi ça expliquer tant on leka moi ça expliquer c'est que ça déjà moi si na mobimba o lobi leka moi si et lobi a lobi boy pasteur wana lobi ke ndeko na biso moi ça expliquer pasteur wana makambo kaka na minute ça ninga zo expliquer si na maloba msute na munoko pasteur akati wana na ebiso kaza mbala vino pasteur a genete a continue prière ata moko tende ko aza pasteur obenge pasteur aza nzamba ko utiliser mutu na ba seconde yo bien otende ko darling love aza musala nzamba aza pasteur aza homme spirituel amona ki ngo spirituel matanga ngaye ko yebisa yeke pasteur boye ako faut ka ko telo ma bondeli te faut ko telo ma bondeli kaka nzambe la kupula na zozongela oui ndeko nanga shela na moni ozo rêver makasi pona ba pasteur na bon na lobite que pasteur passe église oyo sambela wana malgré ngaka ke na église na minote mais pasteur Crispin Ngoi aza mutonga na yebi ça date longtemps église na minote za na nzambe malgré tunga na ya ba église na minote mais la majorité ya basa na nzambe o baza na Kinshasa baza ba nga benga ba ndoki yango mo peut-être ba combattre ba comment hôtel mais ba comment beta bango na poto no linga moko pena ba buki ata liboko penza ceux qui enfants de la rue baza belé lelo
eza pona ba église de réveil eza pona ba pasteur eza pona ba prophète chez la zelanga na silisa zelana silisa kozongela s'il vous plaît zelana silisa ba église wana nde lelo eluki ba trouble belé la ba foyer ya bato lelo ozoyeba ba église wana ba église oyo ba église de réveil ya pas yo tango mwana wana so bibenga bengo père spirituel na ye abandaki likambo wana ezalaki na nkukuti mobali na komi na kotindele mutuka yo pasteur na ndenge kozala prophète na yo nzamba révéla yo yango te mais yo ndozaka na contrôle na yo ka ser moko zoyebisanga lobi pasteur azalaki na posa soki pe alinga ser moko boye lokola ser wana azalaki camarade na ser wana mususu neve ya pasteur a invité ki bango na ndako na ye pasteur a ebisi ser wana lobi ke banda lelo na kozwa sous contrôle ya contrôle spirituel na yo te un pasteur est-ce que nzamba ko abandonner biso malgré ma bena biso masumu na biso nzamba bitika biso te okoza na bar ni comme là obengi nakati yote non ko émission jamais na nakati yote po olobi ke pasteur alobi oui eza na tam so pesi musala nzambe kanda ozomona pasteur aza père spirituel na yo alobi ke akozala sous contrôle ya vie na yo te c'est normal même ata ba parents ba bota biso balemba ka bazali oyebi so balemba sur 100% 95% balemba te 99% balemba te 1% de balemba na oyebisa yo pasteur yo boya mundimi pasteur otemi na cher ozo bani ke soko moni ke ozo sambela na église nanga ozo zwate ke non ko luka église mususu pasteur yo lembi moni olembi nini na kati ya mundimi wana oyo yo lobake akende luka église mususu ke sambela yango ozo mona na osili salanga shela na osita bino ba chrétien balingo loba trop bolingo loba belé omoni waze quoi vient nga mukwa bongo a gagner a pasteur na mlo muso na l'église na Chibangu akoko loba te oui parce que po bolingo loba belé bon comme on est bon mela papier à bible mais pour bobo ça la makambo boza na bible na boko ça ila ngote bona ba verset mususu bino bo ki makango makasi na ba pour côté bino bo ndimela bokanga na ngone c'est énergie point respecter les hommes de Dieu ne rete kozala maudit ndé côté bino bo Dieu na étape wana mimi mais tant va passer mais quand tu fais le mal fais le bien donc moi na bato azu mobali na ye a aider famille na ye o bazana sima mukongo na ye wana bazwa pe nini yolo bakay basa ba démon nini qu'est-ce que vous azana église ne ba pesa mobalité oui chez la couple mukie na kota mukie na eloko ya lobi pasteur moko la tela lobaki aibisi ndeko soki ozo sambela na église na ngomoni ko te ke luka église ailleurs est-ce que tu veux que église non pona ba pasteur alaki na raison alaki na yo yena ko ndima na on église na nganga ke pasteur yena ko ndima na ona ezo simba te na mabonde na ngai kende ko luka pasteur babi to luka nzambe partout nzambe ba luka to ke romeka nzambe saka na église so nga sambela ka par exemple na église na ngai a saint ministry na sambela ka yaka te ke fuka na kanga so mo na saint ministry simba te na ko luka église mususu eza déjà mabe parce que église oyo so bandi nango sali bato mbele et c'est un peu pas moi mais église on est à moi fier qu'est-ce qu'il dit que ne la zaki na koli na komi na ajo ka église na banda ko sambela wana nde na banda ko sambela non na bandika na tamo na église ba parents na biso même biso na église mususu nga na sambeli na catholique na sambeli na néo apostolique ti na yo koko ya église de réveil eza ka te église o ka doctrine na nga yango ka église na banda ngo fona la mukana o kana mais non eza bongo te asa tort azaki na tort te pe ambis ndeko kaka bino moko wana bokoma benga kindumba molimo lelo za lobo za awa siko so ndeko akangami place wana na pesu exemple moko na banda ofanda na banda na longe banda na kema lweka na sana makokite ya kolongwa ka banda pona yaka na kumaloka pona yako sambela na asem na bandal donc lokwa na saraka na asem te zela maman langi oyebi ni maman langi ba uta wapi eloni oyebi sanga na oyebi ngape na oloba na yo na ebisio bata CFMC oyebi uta wapi ya o ba uta baba nsele bazali ayati na 17e rue ekasi mais oui zela na si sa darling love na elelo na elobi kuna makoki ezate mbongo ezanga lisusu te dans lokwa mbongo ezate na sambela te donc en église c'est ce que église moko na maloka eza pembeni na nga na ya pasteur moko na ebite na ko sambela nzambe place wana te église wana nzamba azate foka na soka transport na nga na longwa ti na ya bandel pona ya ko sambela ngam na komi na maloka so na makoki te donc makoki ezate mbongo en fait transport ezate na sambela te eza bongo
bongo yes nzambe pasteur non soda pasteur nzamba il y a des faux et des vrais to boité mais ngana ko bateke ba pasteur a faux asa pasteur intel ponga na ebité naza nzambe te pona ba ki yo za mabe yo za bien nga mona pasteur non so asa pasteur ndeko moi si asa pasteur na yo aloko alobi eza prophétie eza bongo kota bonde lisambela nzambe eza bongo peut-être amoni mabe moko ezoyela na musika a épargner yo nzamba epo yaki teke foka kote lonko ka jeune yende ndeko ya mosoki ya moi si on a zoya koloba pasteur wana peut-être famille bon je m'excuse na fingité pauvreté moi zaki moi eloko mo onolo la pauvreté to boité pauvreté mais maman est-ce que réellement mo bali wana ayeko bala ndeko na ya solo pam akenya libala ti suka OK ndeko na ke pota ki kufa loba mabisi ko eza place non OK condamné pasteur papa pasteur basalini pasteur c'est le roté respectons les hommes de Dieu pasteur pasteur bolimbi sangai na lobi mabete ponga finga critique pasteur bolimbi sandeko langa moi c'est apebe na merci beaucoup osenga nga bolimbi cité darling chez la osenga na bolimbi cité nga na zana bango tina suka un pasteur okangi photo na boîte de nuit moi na moi salati coupé à mukuse lokola robe na nga place manalati boy olinga ba respecter yo na doctrine nini yo baloba bongo un homme de Dieu to yana ngote po toza kuna tina moko te po bandimi na bango baza ba profane ba pasteur na bango ba pasteur ya Congo ba osala soni ya mboka oyo yango ya Roger Baka take bango tina suka tande pasteur nga zanka samwana batu libala na ye elo mo elexite ke mobala na zandoki mibali pe basape na kishese pe basape ya bakindoki kindoki zangi famité formationnaire ce qui peut magie ce qui nini kinganga ce qui nini zangi famité moi moi so na sambela nzambe ndena o sentir moi so na zape na fidèle na nzambe na nzamba ye bien na kombo na ye nzamba ko pesa ele malila ko polate ce qui ko mekango ameka job ndenga meka na tanga kala ko meka moi santé po ayeba ki ke moi so finit toujours na retomber amoureuse ya moi na mbali wala jamais maman tika ko sazarder pasteur wana akota mabondeli atu na nzambe na yo pe osambela kazana confesse na nzambe na okota mabondeli tu na nzambe na ozana confesse na nzambe na ndengo ke na kosambela ndenga yebi yo yebi kota mabondeli tout na nzambe na yo ko wela ko yo ka passer parce que c'est un humain comme toi. Merci beaucoup, j'espère. Oui, na opé ça oli lo basuka vraiment hein. Na opé ça yo. Qui est darling limbisanga classe place mabi pasteur ozo ba kangi photo. Na lobi ba photo wana. Boya kanongo pe biso pe to mona kanongo pe biso to la TV. Facebook ba papa montage et comment bande ko na ngai. Ba ko sabino te. Mone sika bo sambela wana bozala. Ba ko sabino te ba montage et ko. Boya la biso ba vidéo ba photo wana to mona kango. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Vraiment, nous sommes au Gabon. Bon, il y a un téléphone. Place Baton, on chuté déjà. Pasteur ya Congo, bozo souillé comme Nzambe. Na na roke l'église de réveil mo côté ya Congo ngai Clarisse. Na roke ndango te. Mais na banga Nzambe so mutana passe na osali c'est. So mutana mawaneza mawananga et sengoleza sengolanga. Et sili. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. J'espère bolani ne bande Colombiso vraiment muta pesi point de vue selon yé. Hein, selon yé tozo kabwana déjà to comme déjà na fait émission na biso ya lelo Clarisse Place Malilo Basuka na moi mukie pour déjà metiti na sima caméra azo signaler nga minute quoi liloba na yo ya suka pe deux personnes bambote darling ngal le balanga suka ezaboye parce que nga naza a te pour na repekisa mona mwasi bato abana na mobali ya Londres soki yo zolanda pasteur wana mahuta didi mwana mwasi kota ba prière bune bat bo sambela mingi bokenda kota ba gêne ba prière na tout na nzambe si c'est vrai aux chrétiennes tu crois en ton Dieu nzambe oyo zala na fidèle ba nzambe bingala kotika yote na tingami na oti opambolanga nzamba na limite ka ko décevoir aya ko mexo non kaka miel muke na songa lolemo sima e botolo ba ke o mobala na zaki magicien non maman so za na confiance nzambe no kandina lo baboy kota ba prière na yo tout na nzambe na yo lo ba ke nzambe ya solo pena ke makamu papa na nga molimo alobi ke mobali wana za magicien azolinga ketanga na ko na Londres po abomanga soki nzambe na yo sambela kasa nzamba bomo ya kufa te nzambe pende ya solo ya sekwa pende mutu bat nyonso bakenda koluka butu mo bat baoke lalela bazoke de kolalela na baluzizila na bangomba ba wapi na ba campus na bazamba luka nzambe wana pende na ndenge no se sengeli po mama il s'agit de poto hein ana po ato souffrir lipe ngo ute ko sala 300 francs do le comme si na TV pas lipe zongi sur na 200 francs yo lingo continuer ka e baninga ba omela ba crème kuna donc yo
Luka Nzambe kande na lobi wana ko wela ko sana confiance à pasteur trotté là c'est un être humain comme toi Nzamba lobela mutu nyonso bambote nanga eza mingi na JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse malgré tout Darling a longolé des ballons et ça 5 fois ballon d'or na Suisse voilà la moni sous Papa Sibou Mutombo Freddy Chibangu Agetrad Bambote Nebele le patron de patron Moulouba fier Moulouba osa la fierté à Balouba nyonso kalamik te boroyo ka poudre de scampette biso pe rozala mopanza bokondi quoi to liango pena nous quoi de ça la kitoko comme merci beaucoup chez la Kupula tozo kabona déjà pour na émission na biso ya lelo mot de la fin na yo pour na émission na biso ya lelo pour na émission ya lelo merci na sepeli na émission ya lelo mot de la fin na nga pour na banyoso balandinga ba Christo ba chrétien ba ndeko na nga ba chrétien bozalaka bino moni l'église bosambela wana bozalaka wana o pasteur na bino gege tolingi kabongo o pasteur na biso mutu akata mutu na buta zaka na mutu te o bayela ki bino photo moko pasteur na biso mo azaki na boîte de nuit et tant que baye au moni preuve te babaka preuve à l'appui tant que preuve ezate ba ko sabinote tika bomba ke na makamuna na bango biso pe ba Christu tozala makamuna na biso mbote la banyoso ba tola nanga partout nebike boye binge belé ba opeola na Congo check nebike boye belé boye binga merci na yo moko na Darling Love na ndingo sepeli ko ya manga émission na pona débat o na suki wana. OK, merci beaucoup. J'espère Bolandi bande ko na biso moko na moko ndenga pesi point de vue na e totika te mingi balobi ke totambola na ainsi dit l'Éternel balobi te ke tant to tambola na totika ko balola ka Bible bandeko to botika ko balola ka vraiment Bible pour e ko sala bien makasi ezate ke pour Nzamba yebi nenga kutanisaka batu Nzamba yebi nenga kutanisaka batu ndeko nanga ya mwasi eloko monga na koloba na yo ndeko mobali aza mutakufa te nde pasteur na biso azoloba pasteur ava pesa yo ava loba no likambo wana ifalaka yoka ayoki puis akoti ba prière soki pena za père spirituel na vraiment ya solo akota pena ba prière akota pena ba prière asambeli atuni Nzambe est-ce que place moi nanga ke kotia lokolo eza bientôt za mambe elinga ki osala vraiment bien makasi merci encore na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo boss a pembe alors quoi boss nyonso te na Freddy Chibangu Agetrad patron de patron na Freddy Lufula bu consolateur de cœur brisé bambote na yo place aux amis na France papa na bébé ya banfumu na Lausanne bambote na yo vraiment belé merci encore na Chic Mapouya leki ya batu ya Adada bambote na yo merci pour l'assistance quoi merci encore na assistance ya journaliste na biso vraiment mikolo bo mesa komoni na Congo check Cynthia bo mesa vraiment komona e bo mesa nende bo mesa na Darling Love so bo mesa na e bongo e ko sala bien makasi to monani na émission ekoya bye bye Congo check TV Yasi bo mutombo Congo check TV Yasi bo mutombo